Maman Nicole Yefa, moi il Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Kotier. Bote mingi balandi émission na biso tozokende wapi na sepeli moment kokuta na bino ça dépend place bozali eza bongo Maman Nicole Moisanza o asala kabino émission tozokende wapi eza émission pour le changement de mentalité eza ko permettre biso to avancer na quatre mentalité moko ya malamu eza ko baxela biso 1+4 na ba famille na biso 4 na ba relation na biso. Maman Nicole asala kapé série double face eza série o ezo l'acception toujours deuxième personnalité ya batou et bato misusu pe bazalaka gentil mais babombi voye visage na bango pe et puis nasalaka lisusu Maman Mongala eza comédie oyo eza ko permettre biso to se détendre en même temps et ça fait partie toujours de la même vision toujours bakisa na 1+ étant que grand-mère oyo azo s'intégrer na ndenge ya Europe. Alors merci mingi pe na bandeko nyonso oyo boza ko s'abonner na compte na ngai ya YouTube tozokende wapi. Nzamba pambola bino vraiment c'est gentil na volonté na bino et puis merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bozwaka temps na bino ya kobenga ya kosala ba remarque na bino eza très important et puis merci na ba opi boza wana pona ko soutenir nga moralement et puis financièrement. Nzamba pambola bino c'est gentil. Alors nazalaki na sujet oyo na memeli bino yango ezali sujet moko oyo eza ko permettre que biso nyonso to sungama to bakisa na 1+ parce que na lobangala linga toujours ko loba lingala oyo ki mutu akoka aza te et puis Nzambe ayebi ndenge nini akoki ko enseigner yo à travers motu. Nzambe ayebi ndenge nini akoki koya kolobela yo ikamususu oyo ozalaka na besoin nango na ba difficulté na ba souci mais Nzambe disposera toujours bana na ye pona koya quand même kosunga yo. Alors nga lelo na ye pona to bakisa na 1+ parce que toujours vivre na kati ya mokili oyo to ebelo komoko soki vraiment tozo zwa kaka pete toza na place mususu oyo to kokimela te parce que balobaka bien toza ko vivre kaka une seule fois. Donc mutu na mutu il faut ayeba ko profiter, mutu na mutu il faut pe ayeba ke kotika kosala na mabe parce que kosala ka mabe mingi na mokili eza lokola pe que non ozo vivre bien te. Mutu a vivaka bien na mokili aza mutu azo sala bolamu donc mabe et comme alinga kosala ngota aza mutu moko asepelaka na vie et puis a profitaka mingi. Alors na memi sujet oyo ya droit ya ba papa sire bana ba papa oyo baza na droit ya ba visite ya bana et ezali baka ebele parce que ba papa mingi baza na droit ya komona bana na bango tant papa azozwa droit wana mona ka bana c'est que na mama oyo babotaki mwana baza lisusu te na biso bato awa toza na kati ya poto awa tozoyeba bien ba droit mususu esengaka l'État il faut akota na kati pona msusu azala intermédiaire oyo akoyeba ko calmer les deux parents na kati ya situation na bango. Alors lelo na ekolobela si droit ya ba papa vis-à-vis et pas ya bana na bango parce que ezala ba papa misusu nga na émission na nga na mélange akate mais ezala ba papa misusu oyo lelo baza kolela bazo senga ba droit na bango ba papa misusu pe oyo na solaka na bango mingi omona ba misusu omona na ba messenger omona ba misusu misusu pa bengi yo yoki vraiment ezali eloko moko oyo tokoki ko ignorer te droit ya ba papa sire bana na bango ezali pardon sujet moko bandeko eza vraiment très délicat ya kosunga ba papa oyo bazali pe na ba besoin mais bazomona te nani akokoya ko aider bango. Droit ya ba papa vis-à-vis na bana na bango eza na ba mama misusu il faut reconnaître yango nga na mélange akate ba mama misusu omona ke l'État continue na kati po apesa papa wana droit na ye. Qu'est-ce qui se passe entre ba adultes wana mibale omona mama azwi rancune na ye ndenge bazali ko vivre na papa ya mwana wana to papa ya bana wana ba mama pour kolimbisa mwa muke misusu te mibali na biso misusu baza mabe bakipaka bana te. C'est pas ça que na ekoloba.
il faut koyeba eloko moko mwana ntango azokola ntango azoyeba atoko okosala na yo atoko okoremarie na yo mais ntango azoyeba vrai donc na sa na ye ata bamindele ntango baadoptaka bana vraiment un jour baexplikaka toujours un jour aye koadopte mwana na ntango amonika akomi kocomprendre moi mokie vie akomi koexplike ye mwana mpe ayebi ke wana baparent na nga adoptif. Mais si on a quatre milliers na biso, qu'est-ce qui se passe? Bana oromona mwana azali na katia des parents oyo baza na katia guerre na bango, maman aza ko utiliser mwana. Maman azali ko venger papa ya bana wana, mais na ndenge ya bana. Na sens nini? Oromona papa wana aza na droit, malgré bozalaki na ye. Malgré ça qui mobali moko irresponsable, malgré ça qui mobali moko même ata zali mbongo na ya ko kipe bana zali ko kipete susu yo maman mutozo souffrir ozo s'occuper na bana na yo. Mais so komi na moment moko ndeko nanga papa wana komi ko senga kaka mona bana na ye bokabwana azaka place na ye vraiment eza mabete ya kopimela ye bana parce que ezali sans ya moto. Parce que moi, je suis maman yozo ko bomba e pembeni. O yozo ko pimela papa na droit na ye. Lobi moi na suis na ba école. Na ba kati suis ya ba ki amitié ko sala ya sika. Et suis question ba bando tuna ye, où est ton père? Ba bando tuna ye, papa na yo so mona yo yebi, suis bando ko seka ye. E yo penzo kola bongo sans papa. Peut-être yo pe maman susu o manipula mutu ya mwana. Papa na papa mo mabe non. Rancune ya mikolo mwana na ato expliquer que papa na ya sala ka yo mabe alingaka yete eza yote muto ko sala ba devoir wana mama parce que ezali comme traumatisme okotsa mwana wana affection te ya papa mais okotsa kaka ba rancune oyo nyonso tu bato tosalaka na mokili mama ata mosuku okosala démarche lobike te fo nayebisa mwana nanga de quel genre à papa ni azalaki na ye non wana ozo rendre justice yo moko parce que eza na babiloko mosusu mutu soki asali yo mabe ozalaka na ye bien na kati ya libala na ye me aniokola yo yeba mobali wana kotrouvaka une bonne femme te ata place nyonso akei nga nasalaki émission moko nalobaka yango coupable na vie no eza nani nalobela kasi mibali pe oyo o mona boye afandaka na basi te pourquoi parce que anyokolaka mwasi bazalaka na ye liboso mama ya bana na ye bazalaka na ye liboso alors eye kosenga ke malédiction wana eza kolanda parce que kolela ya mutu oyo asali yo eloko mabe te eza kolanda yo omona ke vie ya mutu wana ya mobali wana olia azwa mwasi moko ya calme akozwa mwasi ya calme te ti un jour il faut que nous s'excuser asengi pardon lobi ate limbisa ngai ndeko mwasi na nyokola yo omona eza ouverture mingi ba ignoraka eza pe basi omona mwasi musu bakutana na mobali aza pe mobali moko ya bien mais anyokola pe mobali wana babota na ya tugisa etango akabwana mobali wana azozwa si mobali ya malonga te. Bref na koti moi dièse o pourquoi pona toujours ko expliquer ba maman na biso oyo batiaka bana au milieu ya rancune moko bazalaki nango epa ya papa wana epi alingi a venger ko privé droit ya bana mususu omona msusu oyebisanga mama Nicole eza pe na mibali mususu otikeli droit na ye ya bana na ye akomi ko ya siko kosala nini ko provoquer yo mais soki azo provoquer yo azwa komona bana na ye ba mususu ata mwana soki aza ya moke oza na mboka mundele osali ke ezala ranger na ndenge ya leta soki leta eko apesi droit na ye bandeko mibali mususu bakoma lelo na ba victime mususu na sens ke azwa komona mwana asali mwana na mabe te mais mama lokola aza na kanda liga venger asali ke abamba ba faux témoignage ke mobali wana azwa lisusu droit lisusu ya komona bana te mususu omona mususu mobali wana aye lelo weekend wana zwi mwana mususu weekend wana zwi mwana te ake abimina copine na ye omona mususu yo wana zwi téléphone obenge kutu ndeza bo monsieur o azo respecter te c'est comme si obozo zelana donc ozo zele kaka moi bêtise muke osala mambala moko okanga ye non andeko na ngai nazoloba oyo boye mpona intérêt ya mwana na yo
na si ba maman misusu ate maman Nicole enda kolala kato place ba itanga kate ko kotela bango te ngana yeko kotela ba papa te mais ngana yeko talisa droit ya mutu na mutu parce que biso ba maman tozo kata ebele ya kofanda na bana wana bana oyo bazalaki bana na biso oyo emso kabonaki na papa na ye otikali na ye yo mama mutu na droit plus ya kozmona mwana emso papa wana bapesi weekend na ye ataza mutu moko alukaka ba problème mais yo lakisa ye ke non kokola na sens ke ozotalisa ye intérêt na ye eza na bana na ye atazosalela yo zuwa soki eza ke bana na ye bakoli bazosuka na bana na ye na batelefone bazosolola na bango soki eza ke non emso mpe abimi mpe boye eza ata juge akati te mais te nayoki mposa bana na nga eske bana na nga bakokita na parki to awa namona bango eza mabe te mosu ekozalaka te ke ifo kaka azela nini jour à rendez-vous ya juge ka po azwa bana non mais papa misu bazosala ba dépression na sens que mwana na ya mesalaka na etango bazalaka isika moko mais amonaka lisusu te omona misusu bakoma kanda na sens que affection ya mwana azobanga ebunga ye ata kozala na mobali no ya esika na ndako mais makila ya mutu eza makila ya mutu soki azali mobali moko oyo azali un peu agressif soki aye kotala bana azokomenance yo toza na kati ya mboka ya loi toza na kati ya mboka ya loi soki ozokosala baakisation na yo ezali juste pe eza vrai eza problème te nzambe ayebi nde nini akolongola ye na nzela ya bavisite mosusu balie moko boye ezali bapapa oyo bazalaka mpe problématique batielaka bango toujours balie moko boye mpo amona bana mais nazolobela si bamama oyo batiaka bana na au milieu mosusu ya rankine moko boye kanda mpo mobali wana nyokola esa sert à rien ndeko na nga ozokomi ko se faire mal yo moko na sens ni parce que mwana na lobi ntango akokola soki babandi kose moke na ye na banzela na bamilie ke ayebi père na ye te oyo azali biologique akoya un jour kosilikela yo et puis mwana na akozala mosusu traumatisé akokoma kosala makambo mosusu na nko donc okoregrete kuto pourquoi kaka nalakisaki ye te efale nalakisa ye parce que papa na ye aza na droit parce que ezali sang na ye tozwa mosusu badiférence na biso mosusu mwa problème moko ezalaki wana donc eza yo mama mais aza mwana na ye même si papa wana azali mabe aza mwana na ye eloko eza kaka très dangereux eza ke soki papa nde na droit de visite na ye en tout cas azomaltraité bana en tout cas misusu azolinga na ye te okoki koforce ye te soki atalaka te asundola bana wana mais un jour aye otepesanga bana natala bango namona ata bango ata jour moko ndeko na ngai mama koboya te koloba te ya te zela kaka juge akataka likambo parce que il faut mona bana wana nga na kopesa boye te non au départ ntango bokutanaka bobotaka bana wana bajuge wana bazalaka te baavocat wana bazalaka te en tout cas toyeba mpe ndenge kotala lobi eloko nini oyo ezokoreservele biso sur avenir ya bana wana bana oyo baza mpe mwa déséquilibré na sens ke yo mama mutu oza na plus garde ya bana ke mosusu papa alors na papa ozokotia bacomplication ozotia mo bakanda liboso eza malamu te parce que lobi oyebi te mwana wana akoki kokondane yo mwana mosusu akokatela olingala même si il est méchant c'est mon père donc omona mpe botikali yo moko mpe bobi mwana mosusu mpo koyebisa yo papa na bandeki kosokipe no taza irresponsable alobi non même si eza irresponsable nalingi ye kaka bongo alors vraiment il faut kosala très attention vraiment na badroit ya bapapa wana amoyi ke azala papa oyo bapesa ye badroit na ye aya kotalaka ye te wana eza problème ya papa wana mais soki aza koréclame pesa ye droit na ye pesa ye vraiment droit na ye surtout biso baafricain ekokute eloko te soki asengeki amona mwana wana na ntongo azoselona pourquoi soki aza mwana mokolo aza na besoin amona ye ekokute vraiment eloko te soki aza mpe na besoin basolola soki aza mwana moko asakoli na ye olukeli ye baportable oyo ekoki kopermettre bapase bacommunication sans ke ezala na nzela na yo eza problème te nyonso to eza nini eza parce que ozokoaide lobi ya mwana wana bato base moke na ye te na baklasse na bango des fois mosusu surtout biso baafricain
ofanda boye yo bombela mwana misusu olinga koyebisa ete ke non papa na ye existaka misusu mwana na kanda mabe mingi papa na ye asala yo olinga na mobali mosusu akoma kosokipe na mwana no bien opresente kaka papa wana mwana ngo lokwa misusu bazwaka ye moke ayebi pe te azokasa papa biologique na ye wana alors ke bato bandeko na biso sikoyo ya baafricain oyo bazalaka bamisu baminoko etoboka biso na Suisse basongisongi tobenga bango bale matin bao bale matin mosusu azalaka nomona komona mwana na akomi kokola abandi kopesela ye histoire ya yo ndenge babotaka ye ke papa wana azalaka papa na ye te omona sikoyo yo na mwana boyo okota na guerre moko ya pamba na place ke misusu dès le début ntango omoni ke mwana akomi kokoma na moke na maturité kocomprendre to papa mwana na misusu bande mpe kosala badémarche ya kozwa mwana na ye yo bande koboya eza mabe parce que lobi mwana na kobalukela yo to misusu osalaki to olakisaka ke papa wana oyo oza na ye na ndako malgré azosokipe na ye bien olakisaka eza papa na ye même mindele basala pe bongo te oui bamisusu mpe nazoloba kaka baza mpe bamisusu mpe baza babombaka mindele misusu baza babombaka mpe mais ya biso mpe elekaka plus parce que bango au moins bazalaka na situation moko bazotala mpo aessaye mpe kodialogue na mwana mais ya biso vraiment ona kino ekendaka na ndenge ya rancune malgré mobali wana maltraitaka oyo makasi asalaka oyo mabe mingi ya biso siko ekendaka na ndenge ya rancune vengeance que non azela omona pe mwana ngo mso ozogarde ye boye papa na ye pe bakatela ye pe mbongo afutaka mwana wana misusu pe oliaka pe mbongo na moto mwana wana bafutaka pe mwana wana misusu pe soki pe afutaka na ye pe te misusu pe baloko afutaka mwana pe te akomona pe mwana pe te non ntango obotaki mwana wana na ebandela kosala relation ya kobanda kobota bana eza boboti na mutu moko mwana moko eza ya mibale ntango bobandaki na relation wana makambo ya bapassion alimentaire to makambo ya balocation nyonso to wana ezalaki te d'abord fondation na bino ezalaki affection ya koluka mwana alors bamama na biso vraiment côté misusu bandeko na ngai ya basi oyo boza vraiment na bakanda makasi vis-à-vis ya badroit ya bapapa ya droit ya papa ya bana na bino boboya kopesa bango ngai yango na koloba conséquence nango ezali plus tard emso boya pe kobetela mwana na yo histoire na ye que non était olakiseka ke papa o aza na ye wana essayer un peu nanu ko étudier komi tala mwa mokie parce que lobi oyebi te yo boyi kobeta me yeba yango na bavoisin ozali na bango na bato o émission sexara oyebi te nani oyo lobi akotraumatize mwana na yo na kopesa ye lisolo to na kobanda kobetela ye histoire ya famille na yo ndenge banda nzambe apambola biso vraiment nakomi na ngai na suka mpona kopesa conseil oyo vraiment toza baafricain tozo kobundana te ke non toza biso nyonso bato ya mokili toyebi ke mutu mosusu misusu bamama na nga nayebi kaya moko na moko te me nga naye kolobela oyo ezali nano vraiment mpona intérêt ya mwana na yo toyebi ke bato mosusu na mokili misusu tokutanaka na bango mpe na bavie bato mosusu oyo misusu ofani na mobali moko boye atika mwana badéception ya makasi asala mabe mingi mais tant que oyebi bible nayebi ke biso baafricain la plupart toyebi nzambe tosambelaka eloko nzambe basengaka na biso kopardonner 77 fois 7 parce que ndenge eza wana ata lelo soki oza na yo te na mokili okufi eloko nzambe otuna yo kaka kino pourquoi opardonaki te oyo nzambe asalaki mokili oyo akufelaki biso asalaki ne mpe lisumu moko te mais ye amonani mpasi po ete biso nyonso tozala bien tozala sauve alors ekozala mpe malamu mingi ndeko na ngai ya mwasi ozwi misusu kanda tellement degré nango ya problème na yo nayebi te mais beaucoup plus sala oyo ezali mpo na lobi ya mwana na yo ezala malamu soki aza papa moko zoba soki aza papa moko bien te na place oloba na mwana keno na bombaka parce que azalaka irresponsable mwana na ekola kosilikela yo parce que akoloba même si na irresponsabilité na ye mais aza kaka papa oyo aboti ngai pourquoi otinkaki nga nasala connaissance na ye te vraiment tala oyo ezali intérêt mpona mwana mama kozala égoïste te kolinga te misusu ozozwa mbongo ya bana misusu mpe misusu ata papa ngo azofuta bana te vraiment beaucoup plus relation ya bango mibale eza très important nzambe apambola biso alors na ngai soki kopesa bambotela nga merci beaucoup na bandeko nyonso bozosoutenir ngai mama na biso Amina Sidib mama na biso asalelaka biso émission
nzela ya sika bambote ebele ma chérie mikolo ebele mama Mina. Alors merci mingi lisusu na mama na biso Henriette motema papa so tema mavinga FMI. Alors mama na biso basalela biso résidence libanga ya talo na talo malamu peza na Kinshasa. Mama Nicole Yefa moi pesanza émission kitoko sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Potier Claudine Kino Bobo Bobo Naila Potier Isla Congolaise Nalala Nalota Potier Floride Quintario Mugana Mwamina